Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend nyonso bozwa mi na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. J'espère que boza bien na Amérique, na Asie, na Europe, na Afrique centrale nyonso na maboko ya nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille. J'espère que boza bien la famille nyonso bozwa vidéo na biso. En tout cas na sengi bino to senga kaka pour l'amour de Dieu to liker, to partager, to aimer, pe to s'abonner et kosala biso bien makasi la famille. Bana mama yana à boire et à manger Karine Mokonzi. Mama pa mama. Yango yo za mutu. Basala ko de matière nini mama. Mama ya Rieta, hein, la star qui dérange les réseaux sociaux. Mama na Rieta oya seki sarabatu. Oya pesaka elengi na kati ya réseaux sociaux. Moko soki ya fandi ya tombo ki moko akiti, moko apesi matière, moko akimi, moko ayoko kosala n'importe quoi la baronne mama YouTube afanda na yo ma chérie, hein? Oya ko boya yo aske ndo kosala mokili na ye moko. Bana mama, eza sos matière nini? Oyo boko yo kape bino moko boko se kape bolembi. La baronne yo bongo. En tout cas, la baronne azoko sekisa bato pona nini bandeko, hein? Wana ezali de la forêt, hein? Weranson, oya maison mère bisika Karine awuta na la zamba, hein? La samba ou la zamba. Bon, excusez-moi, ceux qui n'ont pas mabe boko korjenga, j'espère que ezali la samba, hein? Oui. Donc, atie président na yewana po aseka ke makambo abando loba, donc bango bazala ke bazo ndimaka bazo yeba te, eske ezali milimo ou bien ezali ki azo sala bango nini, donc bango kuna bazo yeba pete bango kuna soka azo envoûter bango soki bastantation na bango basala kae soki na deuxième monde na bango ba yebisa ki kende ko sala bango kaka boye kaka yoko barosala bango kuna bazo ko sepela kaka nango bazo yeba te. Donc siko yo conscient ko lamusa Karine Mokonzi la baronne ma YouTube siko bazo yeba te du fait que ayamba nkolo lokola mobikisi azo mi comprendre te ezalaki envoûtement ou ezalaki nini oyo wera sona bando sala bango bazo yeba kutu te bango kuna bazo ko sepela kaka na nyonso wera sona ko sala président na bango bazo ko fuka makaka bazo ko sepela nango. Bandeko bana mama bozela nazo tiela bino ngalo ba ebele te mbanga pasi, donc na tiela bino la baronne mama ya Arieta Belao. En tout cas bo yoka ndenga zo loba matoi pasi mbanga pasi, na tiela bino volume, na tiela bino ebandeli bo yoka bo seka nanga ensemble bandeko na seki na leminga moko na lobi eske Karine za mutu, donc oyoko yeba nde sikoyo soki abando envoûter bino ou bien abando envoûter bino te siko oyeko yeba ngo. En tout cas kozala na ignorance na vie eza mabe bandeko, eza mabe, grand défaut bandeko bozala na tiela bino la baronne bokomona kaka mutu wana mabe boki mambo Karine alobi te ya bakolala libanda na bala samba wana pe koto musique ezobeta yo wana koleka baninga na ndako balali yo kaka kosolo na weka mambo pe weka ndako ba sera na loka te preso ndako ba nini po yo sera na palika au comprendre les petits na habité ce pays aka mvuti mambo nyoto weka lobana na vina kangata moko te mais tous les jours na ndoza na weka likambo nini na lela lokwa mona suka weka fongola nga na yoka makambo yo loba na yoki lokote toute ma vie j'ai passé à la samba na ebika petit propre franchement la baronne franchement bakisite moi suka za raison te ko baba fongole bakanga kanga biso sokuna te yaya nazonga sima totali kambo eza bongo te yayo somona mutalobe loko te ajaka boyo ke lengi
bino so Mabea. igwe so cheso uliki bango Oh my God. na koli na vandi na vitu ndako sepela nini na bandi koluka na kama mbuwera loba yaya atikala koloba na ngeli loko te Tilelo. Président Donald Yama Kakol bosola na praise expliquer nga mamnyo solo bana na la samba ngapela ko expliquer bana tana nga na Alexandre la samba président ndako loba nga boya ona ndako ya tous les jours là na explication te na bima boko pa Pamba. bino kwa nani Maboko pa. na bino kwa Sandra Lina maboko pa Pamba. okola na samba tous les jours ana wera abandaka kolobani ana ko expliquer binoni kotuna nga na yebi kaka nde ona yoka Moje la pauvre Karine Mokonzi la baronne mama ya Henrietta Mawa ni la dada ni de pauvre. Eve Ignorance oyo. Oh mamunyo sikomi na kamera praise fungola matoi na nganga pe na yoka oyo banda koloba jamais besoin ekota na archive à vie na nga tokosenga bino bofungola biso kaka na réseaux sociaux kosenga eso ya whatsapp ya kuzo eza te nga mpe nalembi lokola mona nsuka bokomona nango na la samba na yo sisela bino bainocent bokomona kaka moto wana mabe boki mambo Karine alobi te ya bakolala libanda na bala samba wana pe koto miziki ezobeta yo wana koleka baninga na ndako balali yo kaka kosolo na weka mambo mpe weka ndako loba sera na loka te preso wa ndako loba nini mpo yo sera na pakeka okomprendre petit nayebi te so mpe ezalaka mvuti mambo nyonso oyeka loba nanga na vi na kangata moko te mais tous les jours na ndoza na weya likambo nini nalela lokola mwana suka wera fongolanga nayoka makambo oyo oloba nayoki eloko te toute ma vie j'ai passé à la samba nayebi kaka petit propre seri wana soki anayoki tozokangwa elengi bakisi te mwana suku aza na raison te ya koloba bafongole bakangakanga biso sokina te yaya nazonga nsima totala likambo eza kongo te yayo somona moto alobi eloko te atiaka boyoki elengi bino so igwe so acheso oleki bango nakoli na vandi na bito ndako sepela nini na bandi koluka na yoka mambo wera loba yaya atikala koloba na nge eloko te président Donald Yama Kakol bosola na praise expliquer nga mambo nyonso loba na nga na la samba nga mpe na koexplikaka bana tana nga na Alexandre la samba président ndako loba na nga boya ona ndako ya tous les jours là na explication te na bima boko pa Pamba. Na bimi lokola nani na bimi lokola Sandra Lina maboko pa Pamba. okola na samba tous les jours ana wera abandaka kolobani ana koexpliquer binoni Franchement. Ok, expliquer Henrietta bakotuna mama yebisa biso ta nyonso pasaki olobake bana na nga eloko te maboko pamba ni dada ni de Eve mawa la pauvre bikenda oyo bopusa pe na kamera praise fungola matoi na nganga pe na yoka oyo banda koloba jamais besoin ekota na archive à vie na nga tokosenga bino bofungola biso kaka na réseaux sociaux kosenga eso ya whatsapp ya kuzo eza te nga mpe nalembi lokola mona nsuka fungola nga na yoka explique moi atiki bino la famille bye bye